bandeko mbote na bino eza bongo pasteur Jacques Dinabanza ndenge na prometaka bino ke malgré l'occupation nanga na bagi naza vraiment na temps ya kotiaka mingi makambo ya mboka te mais eza na bato ebele vraiment ba intervenir babi bon ne fils que vendredi ekosala biso bien vendredi bien samedi bamosusu babi mais non obundi mpe kamwa tro kotika oka boye koza mpe malamu te ndenge na prometaki ndenge ezokokisama mpe lelo bandeko. Quant à moi, Tondima va changer de constitution. Mais, dans mois de mars 2029. Pourquoi dans le mois de mars 2029? Mais avant de contre la constitution, et banda wapi, ezokende nini tozo suka ondenge nini toyebi na Kasavu botango soki pouvoir batu ya mayele basalaka constitution ya kitoko constitution ngo si je ne me trompe pas esalamaki na 1964 o babengaka constitution de Luabour. Na constitution wana étranger azalaka te ata moko azalaka te badoptaki système ya fédéralisme constitution wana tous les Congolais balaki wana babi te mboka eza monene soki eza na fédéralisme te ekosimba te. Quel que soit ma yele na yo za na yango. Mais ce qui est fédéralisme tout tient monte kosimbaté. Alors se sont réunis tous. Mais au monde a quitté. Bien que c'est une idée à Congo. Mais bato mayele bazaki on va comprendre que terre sans fédéralisme peut MB to kokati. Bakatange balaki wana bakasayen bakivusien qui sangani ya bandundu va conclure que non ya malamu faux fédéralisme et où me l'a quitté ba benga ki yango constitution de Luabour et ça là qui même pas 2 ans Mobutu a fait coup d'état. Tant Mobutu a beti coup d'état na ye et namoni eko intéressé bino mingi mais to katana nango to la sana mboka ndenge ndenge komi ndenge zo sana biso pasi bongo to bandela susu na expliquer likambo ya constitution parce que ba musu bazana ignorance. Bamususu vraiment bazana ignorance. Bandeko bokotala peuple ndenge a komi na ndenge peuple a komi na niveau moko ya mawa. C'est-à-dire ba mbisi o ba déclarer ya mabe. O ba moni ke mutoko li yango te. Peuple alandi yango azu yango po alia yango. Total yango bongo to zonga na likamina biso constitution total bandeko.
ozali. Ah, tozana na quartier bolingo na commune si. Oyo eza Babylone nini boy? Ah, eza ba Thompson. Ya uchapi. Bato ebite kote uti. Nyakati. Sala noki ba minute na ezo keno. Mama tozana bolingo na nouvelle cité. Badabule bandi pondu na matembe. Toyoki ba eko bwaka ngo na butu. Yango toye tozolokota. Tozolokota poto lela likola pondu papa. Pasi eleki ndenge. Eza maladi. Eza maladi. Oui. Toyebi te soki eza maladi. Baba no protéger biso papa. Oyo na mona ngo 3000 na Kingasani. Lelo na lokoti. Lelo na lokoti papa pasi eleki. Soki amoni keza ya mabe. Baila biso te ya malaba pesa biso na. Eza ya mabe po babwaki yango. Likabote papa maya moto ezali tokolia kaka. Nzamba ko protéger biso papa. Pasi eleki ana pondu na matembele yango to. Aya botela biso ba. Sala oyo. Ye pe lelo na tomate ya mbuma. Alors, bandeko, bomoni niveau oyo tokomi, donc constitution eza prioritaire te. Oyo eza prioritaire na banzi bomoni babwaki bambisi oyo eza na bamaladi oyo peuple akokolia te. Mais peuple a préféré akende kolokota yango po alia. Parce que toute la semaine, balé matembele na pondu. Alors, tant bamoni mbisi, balobi eza la maladie te kozoma ya moto. Bande kolanga, ke na mwanda, mbisi loko pamba. Ke na luozi, na fleuve luozi, mbisi loko pamba. To kende wana te, kende na Katanga, na laki Tanganyika. Bato kalemi kutu balia kaso mbisi te. Parce que ekwe ya kayango moko tama mbonge ezoko bima na mai. Mais bakonzi oyo biso ba ebite bakosala nini? Hein? Bakonzi oyo ya RDC bazoka salaire. Mais pour nous réfléchir que tala awa to sala boyelo côté. Mais yoka ba monter bazozwa o basala ka susté $160,000. Ba boshab banani o nyonso asalaka kala azozwa mbongo ya député azozwa su owana $160,000 au bakisi sur mususu et puis c'est combien pour ba signer nyonso na mikanda tala peuple différence nini ezali entre bandoki na ba politiciens congolais na mbongo na biso koma so moni mutaningo loba fa mingi étranger ezalaki caméra siko ekomi nani Rwanda nani Eliezer. Pourquoi? Parce que ça s'est préparé un jour faut comme ministre na ebisaka binongo ngabi petit oyo yazana bilamba ya salité boy un jour akoma député bon un jour akoma ba ministre ayi ko représenter biso na Belgique. Donc ça va dire like ça mutango bon remarquer so moni ba like ça mutulaire nyonso yeba ke akozwa poste mo boy. Il y a comme une caméra, mais jamais on a fait un Congolais les cas le balika madame. Oh caméra comme sikoyo Eliezer. Bandeko mboka ekoma makelele na makelele. Je ne dis pas que Kinshasa, RDC partout, makelele na na vidéo mso awa tellement na tiamo musika mwana la sensualité parce que n'a pas la battante. Alors bandeko na base bomoni makambo l'équipe na Sama Lokondo sur Sama Lokondo na payer à solo son de bakangi mais kuna lokola za ba pu ba kangi ndenge ni basala ba couple na ba indien et réviser peut clair mais muta kangi za te na RDC so ngo za bien za moyibi net ba caméra na banani o za bien mais ceux qui za moyibi ba portable ndo baby. Alors, tout en un
Kingasa. Uzomona. Nanga ye. Alors bandeko, biloko aboye baza kotika yango, baza kono kweya na constitution. Hein? Mais biloko solo eza prioritaire yango yo. Mais bango bakotika yango, baza kono kweya na constitution. Tozongela lisusu. Bona na wamke oyo. Tribunal aliko tuna hapo. Bon, ba polisi ya RPA mosala mwana zalaka nini? Tribunal lujo ngo kwasi. Mucho mo RPA. Alors, donc oyo la xaté, oyo il fallait botaler yango mais na moni toujours la xaté. Alors, caméra ça ne vaut même pas la peine. Tout à l'heure. Mes chers amis, Baluba batomboki. Pouvoir ya Baluba. Baluba ndenge batomboki bandeko. Oui, bate. Président na bango atomboki. Bango pe Baluba bazoko fundana, Baluba bazoko fingana, Baluba batomboki na mboka o bokonzi oyo. Baluba bazaya kotomboka na Kongo. Bazoko fingana, bazoko kangana, bazoko koyiba mbongo, bazako Baluba mbongo. Bayiba Baluba batomboki, koyiba mbongo bango, kofinga na bango, kokofunda na bango, Baluba batomboki babebisi Kongo, Baluba. Baluba bazaya kotomboka balekana gaye. Baluba bazaya kotomboka. Bazo fundana, bazo fingana, bazo koyiba mbongo leta. Bazo mawa. Oh wana muluba, oh utolo ba wana muluba. Alo bane kolanga to songa na ma constitution. Je disais ceci. Tangu nani azu pouvoir Mbuta Kasavubu. Basalaki constitution oyo babengaki constitution de Luluabour de 1964. Constitution wana aucun étranger a participé pour nani étranger à Zalakate. Je tiens aussi à vous préciser que na constitution Lumumba Lagate. Lumumba Etienne Tshisekedi Afrika déjà crapaud. Tant bakangiye babi boya na crapaud awa, crapaud. Lelo les mêmes crapaud akoma héros national. Alors tant bafika ki crapaud. Na tant akufaki asalaki nini pour benga crapaud, pour benga héros national. Omoni pa toza bazoba. À partir de wana place l'accès qui toza bazoba. Parce que politiciens ont beaucoup misaka. A bengi na soit un crapaud, boya na awa. Ba Congolais mtu boma Lumumba ba Congote. Ba Congolais te. Pardon, ba Mindele te, ba Congolais. Pourquoi tu sais Etienne Afrika qui crapaud? Parce que hier na déception Albert Kalonzi a décidé que ba milice na ye ba boma baluba baza ba traître. Pona nani pona Lumumba, pona ye il fallait que tu aies bon bango tout. Ya ye ba bango bien, même si ye ba bango bien te. Alors bino bato botanga ko le kabiso ba oyo. Il faut qu'on réfléchisse, mais comment muto ba benga ye héros? Nous tiens entre parenthèses. Mais pourquoi ba benga ye héros national? Parce que politicien na bino a benga crapaud bakangi ye, ale crapaud boko no bomaye. Mais nene crapaud a comme héros national. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Voilà. Crapaud. Il y a des documents. Dans l'archive, documents signé Etienne Tshisekedi. A bengue crapaud. Mais il y a bengue siko héros national. Alors, pas de basakana na biso ngona. Faux héros. Alors, bandeko. Badoptaki fédéralisme na constitution ya Luluabour il y a 1964. Bato yo batiaki manzaka na constitution wana
Il n'y avait aucun étranger. Aucun. Il y a un basalaki constitution, il y a malam. Les dictateurs criminels, malheureusement, constitution au 2 ans et demi, coup d'état, il y a dictateur criminel, sanguinaire, Mobutu. Tant voyez, au lieu de Congolais, directeur du cabinet naye, il y a que soit Rwandais Bisengimana, directeur du cabinet ya Mobutu. Se concerter bangode, babité photo annulée. Je tiens à vous rappeler ou bien à vous informer que Mobutu était des pères et des mères togolais. Oyo kondlinga andimi langa andimi. Oyo père bonaye italien. Mais moi je vous informe que Mobutu était des pères et des mères togolais. Il a même ignoré date de naissance à maman naye. Oh, bah, Mobutu, non, Mobutu a voté à Brazzaville de parents togolais. Oh, Bissou Kinshasa à l'époque, dans 65, Tozo Benga ba popo. Basia ba popo. Botu la watata la bino. Donc Mobutu était des pères et des mères. Tata na yeba kunda na Kasavu, na cimetière à Kasavu. Tango ayeko yeba ngwa kana cimetière papa na yi. Parce que bino balingaka bato akosaka tribaliste. Mais muta so ba vérité bolingi yete. Mobutu ay congolais té. Alors tango ba se concerter yena Rwandais Bisengimana des étrangers. Ba mo ga non di constitution oza ba congolais. Allez, to boka kango. Ba nile yango. Est-ce que ndenge Mobutu bana oboma batu? Est-ce que un vrai congolais ko boma batu ndengona? Tala Kabila tango yaki. Nous sommes un vrai Congolais. Est-ce que vous avez Mobutu Kasawa na oboma? Mobutu, pardon. Mobutu. De novembre 64. Dans le 31 décembre 64. Pardon, 65. Le 24 novembre 65. Le 31 décembre 65. Il a tué au moins plus de 132 Bakongo. So moni mutawa kumisa Mobutu mu Congo ayebi histoire te ayebi tata na sala bisoni waneza mwa muketi na rappeler ga bino tant nous la mwa mso buro azo le kabio Mobutu okoyeba direct ba ka mo na série 7 parce que ba na série 7 ba Mobutu te à partir de 68 ba Mobutu te moi na 70 tant to na 80 ye Mobutu ali ba do lemba muke yeza na komina 10 ans. Tant IDP c'est au Salama. Moi, on a 70 ans combien? Mais les lots, ils ont dirigé pour 80, 75. Ah oui, histoire d'ailleurs. Ça l'a été. Toko tikala ko zwa président motema ma benet Mobutu te. Hein? Toko tikala ko zwa président motema ma benet Mobutu te. 66. Bakuta bino 4 les botelem bozo solo là. Et mais yabino silite. Et non Mobutu zo banga ninga osakarate. Botel moboso là. Et s'il y a, et puis sur la Zubino, bon, il y a soutien. Bon, on a écouté. Donc, dès 64 décembre, T 80, Mobutu faisait que tuer, koboma, pour n'aller koboma, tu sais qu'il nous le pamba, et qu'il gère les combats, Mobutu. Donc, dans ce moment, tu as comme ça, Mobutu, d'abord, c'est un villageois, soit âge nanga, c'est que c'est un villageois, avec Namboka, parce que la radio, la télévision, ça peut être, donc ça l'a quitté. Ou bien ça dit moi la moquer. Mobutu, un démon, hein? Un démon. Mon terme avec le Satan. Ce qui est Zuyo, ici. Dans ce monde diminanga. Abotama na 64 ou 65. Oui. Na 66 vers la fin. Papa Nezaki Nganga. Babi si Mobutu ke batumo bakepa nganga moko azaka na njili bako zoyer ta bako zoyer ba zui na grand frère ya mondimi nanga na ba 9 ans 10 ans tant bakende na bango ti lelo
Elle est traumatisée, hein, et elle a gagné rien. Ti le lo, na mwana ya neva, na papa. Bon. Si on a mon Mobutu, Mobutu a tika unité, mais il faut la malade. Mais pour tika unité, il faut un amour, faut un amour. Mais moto azanga amour, tika batu unité ni. Oh, moko wa kosala kuna, moko adi sa zomba. Mobutu a reçu mongala tindi na ba Congo gouverneur par exemple. Akolo banaye na tindi okuna za mboka na yote. Soko kosala complot pour bomangai. Na kuboma yo. Ale bino benga osiko unité. Biso ba connaître wa zoba trop, bo benga ona unité. Alors, bangona bise mingi mana un Togolais na un Rwandais banile constitution ana. Baye ko sala ya bango. Oya bango basala ki na ba Rwandais. Na ba étranger. Na ba Congolais. Nani abosala ko bisengi mana ki Rwandais. Asala Mobutu boy. Et ba imposer ki na ba Belge. Ba biso to sali ki yo la président wana. Zula biso muto aza directeur du cabinet. Esclave. Mobutu aki esclave à Bamindele. 32 ans, il travaille pour les Blancs. Ayo comprendre on a souka. Quand il n'a pas de au contraire des informations qu'on soit oyebake, on a zo banoza vérité, nga musa nzambe. Songa no bino du Kambo. Songa ke bibina mnonga, ezane wana. Mais tant que yo monique, nga za intérêt mo pona kosa, ça te regarde. Alors Mobutu a ko annulé constitution wana. Constitution qui toko. Mais étranger bandi ma fédéralisme. Yangona ta mutasi dans le baranga le fédéralisme, mais le pays est occupé. Le pays est dirigé par un lobby Tutsi. Mais ce que yo au sein du fédéralisme, au sein de hein? Fédéralisme, on le blanc de ndengeni. Parce que fédéralisme, il faut assembler ndima, sénat ndima, or qu'on a tout de étrangers. On le blanc de ndengeni. Mobutu aye komema constitution wana ya ba criminel dictateur ti na 1990. Na 1992 ba ko sala constitution na conférence nationale. Oya yebité ayo gani na expliquer bino. Na 1992 tellement il était désavoué na population so linga ili susute vraiment et baby à cause de mes camions pour nous dire que ça va congolais mais c'est un démon hein? À cause de mes camions à Maya moto pour nous batumba ba congolais so sa manifestation wana congolais yo convaincre nga cha commentaire na yo mais soko finginga ozu malédiction na ebisiwa cha commentaire no ya mabe mais soko finginga ozu malédiction okoloboza oza master gang bo mona oyo koyela yo. Oye koyela yo ole na wese. Parce que c'est la vérité. Ce qu'on a contre, le a contre, mais ce qu'on finit là, aux humains malédiction par la mort. Alors, bande kolanga. Na 1990, na tango ya conférence nationale, ben ko ça la constitution. Il y a bien. Il y a bien. Mais, pour Mobutu, il y a combien? 5 ans, pas pinganaï. Vous comprenez? Donc, elle, on a vraiment comme il est fatigué. Mais il continue à tuer. Il continue à tuer. Bah, Monique, moi, c'est la sexualité, conférence nationale de l'émission. Alors, Bengani Mobutu na bana mike. Je tiens aussi à vous informer que Mobutu a faux soldat. Mobutu a faux soldat. A ça la cour ya officier. Mobutu a ça la cour ya officier. Grade ya suka Mobutu ya ki sergent major.
Alors, tango wana na armée ezalaka azaki déserteur te. Tango wana na armée ezalaka soko sali 7 ans na yo okolongwa na yo. Soko sali 7 ans na armée okolongwa na yo. Donc Mobutu ba tactique à guerre ba ni tout ça a évité le côté un faux soldat. Tango Lumumba na discours na ye, premier discours na ye, tango a fingi ba Belge, à l'occurrence Roi Baudouin, a minimiser bango, ridiculiser bango, bango balobi to la kisayo. Bolanda ndenge mboke beba, babi to la kisayo. Lumumba tango yeko comprendre, ba yebisi yeke discours na yo et servir rien à RDC. Parce que discours il fallait servir Mboka, mais avant l'indépendance. Mais biso tozu déjà indépendance. Mais makambo yozo loba, ezali timuto ameli banki na masanga. Parce que azaki obsédé sexuel et puis soulard. Ça c'est, je vous rappelle encore. Mais discours yo lobi, ezali important c'était parce que regarde loba, tant que tozo bunda pour na tozo indépendance. Mais tozo des indépendances, yo loba makambo pourquoi? Omoni Zoba, Lumumba a sur la 6e année primaire. Donc, à son certificat 6e année primaire grâce à Mindele. Et Lumumba a zaki agent de Belge. Il travaillait pour des Belges. A Kenda qui parle Kwame Nkrumah na Ghana pour ba Belge to atinda kai. So yebi histoire te, luka ko yeba histoire pour me comprendre comment comme belé. Alors, tango a sengi pardon pour ba Belge. Tout ça, poto ako, mondele bimo senge pardon, soit ça kanaki wa kanaki okaka. Baye bisiye, kende kozwa soda moko asaka na biro na yo. O mema eba président Kasavubu, akoma chef d'état-major. Omone basaka na Lumumba. Omone basaka na Lumumba. Yalo bina biro na ngana sana Mobutu te. Nazana Debanzi. Habité, comment est Debanzi? Mobutu a changé comment est appelé Lumumba. Mobutu a bien comment est Debanzi. Habité, comment est Debanzi? Comment est Joseph Mobutu? Lumumba qui a yebisi abi, est-ce que yo okoka? Abine misuga kaka. Premier muta yo comme Mobutu lui misuga yaki Lumumba. Ba mimi pas Kasavubu. Quand tu as tali abi, oh, mais c'est les petits que nous avons vu à Wapi, na Bruxelles. Oh, le ban que Lumumba était arrêté. Eh bien oui, c'est lui. Ah bien oui, c'est moi. Ah, c'est quoi comme ça, on a bimi soga. To suka wana po ministre tikali mkesila. Yangwana ba cheki Mobutu ti ayeko beta coup d'état, akomi président, il faut boma Lumumba. Boma Lumumba de ba bomie, neti mwana mke pona monoko supu, monoko polo. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Faut kanga ngo moko. Voilà. Alors, Nani Kabila y a eu pouvoir. Tant qu'il a eu pouvoir, à tel niveau, il y a constitution, il y a conférence nationale. Kabila a dit mais, avant qu'on marche, il y a un décret présidentiel. Vous allez comprendre. Atiki constitution wana o ya conférence nationale basaka na 90 Kabila tiki yango mais basaka ko marcher na ba décret présidentiel ti suka nango baye ko bomaye. Alors tango baye ko bomaye tour suka Kabila le petit Joseph Kabila baye ko la constitution le 18 février 2006. Constitution Obakina Osana Kisangani. Na étranger. Na ba Mugera, ba Kamere, ba Nani, tout ça. Effectivement, Constitution Zamabe. Na kasi ya Constitution wana, article moko zoloba, RDC azana droit ya kopesa 300 km na ba pays wana mususu. Tshisekedi tangu akotaki amonaki yango. Mais dans les premiers 5 ans, à quoi le bâtir? Et si on a atali, à profiter de yango.
alingi a changé pour na bien ya Congolais pour se maintenir au pouvoir. Yango ya tolobi boye biso tondimi parce que constitution go ezana ba dégâts belé ezana ba dégâts belé yo tala eloko bato basala yango bakabila ba onani ba kamere ba bukera na madame suso est-ce que constitution ngo na madame et cause madame té alors c'est vrai que ça m'a bé mais ce qui va dire changer yango ba changer yango na mars 2029 comme ça bo bengi ba congolais nyonso o ya solo étranger té oh tata na okinga non zana kuna ba vrai congolais bo sali siko loko moko définitif mais en 2029 wana siko Chilombo azakane sous présidenté bo créer ka eloko moko ya na RDC siko bozwa bato diaspora biso ba oyo bananyo bazana king toke to fandi penza to fandi ba makambo mais constitution na eza mabe ba ndeko na ba congolais constitution eza mabe soko ba pesi yango omona biloko beleza kuna na avantage na biso te ya mukeza na avantage na biso mais et pesi étranger au pouvoir 300 km bazo ya biso eza na kati constitution bakoma beleza kuna ya mabe nazana bato balobela yango nazana na bato na wa côté ba bia constitution eza yango te oyo Kabila salili 18 ans est-ce que on a la constitution Mbutangwanda aloba na minoni constitution eza mabe eza ya biso te Ngwanda de son vivant aloba OK constitution eza mabe eza ya biso te donc tout ça intérêt ya ko changer ngo mais na 2029 voilà que tu le vois ça sous présidenté to lukate a changer ngo yaza président parce que si yaza président changer ngo ba ko tsa sumo kwa mabe et puis un jour bo changer ngo lisusu parce que ça la pour intérêt na ye alors biso so za mayele biso ba constitution za mayele c'est to raisonner to atu to bi oui président tondimi to changer constitution oyo mais na mars 2029 et c'est dit on le non tondimi ba changer constitution oyo mais na mars 2029 likamosi na ngote on le bon citoyen exacté non constitution eza mabe ya mabe merci bande konanga nzaba pa molabino na banzi bozaya ko sepela au revoir.